na se ya mokili oyo eza na bato mosusu nzambe akoki kotindela yo na vie baza neti banzambe. Eza pe na bato mosusu oyo nzambe akoki kotia na nzela na yo baza penza bato moko oyo tobengaka bato ya molili, bato ya kindoki. Eza bongo soki okutani na mutu oyo azangi bonzambe na kati na ye, kangama na mutu wana. Eza na bato ebele basala ba erreur à vie. Akutani na mutu ya malonga ola kangama na ye pe amoni na ye kake no nasala buzoba. Après babiko nanga tonton na biso international, tonton Ngingombe, tonton tala tonton Ngingombe tomoni déjà muleki penza to lobango ka bongo ndeki penza ndeko penza ya poutine de l'écriture la patrona Belvi Kandi. La famille Kande bomona ki cérémonie na biso elekaki cérémonie na biso ya ba remise ya ba trophée elekaki bandeko nanga. En tout cas c'était waouh, c'était génial. Oh biso moko tolobaka c'était vraiment génial. Oui bien sûr c'était génial. Tomona ki présence ya bana na biso, ba yaya na biso, ba leki na biso, bandeko pe na biso. En tout cas makambo nyonso ezalaki kitoko, kitoko penza makasi. Bana na biso balata kitoko, organisation pe ezalaki kitoko. Kane boyebi mbula nde ebetaki somo jour ango le 29 mars 2026. Mbula ya makasi o ebela babane ko s'attendre nango te, mais malheureusement quand les toyebi mokili muto contrôla kango ezande nzambe. Tonton Ngingombe, le tonton international, wana tosenga déjà na maman poutine de l'écriture, atie la kaye, atie la kabiso, mingi tonton Ngingombe. Boyebi, ezana bato mosusu o ba soutenaka Belvi, azo soutenir ye, ezate que non, parce que bapesa anga barole, yango nazo soutenir te. Bato mosusu neti ba tonton Ngingombe, baza bato moko ba soutenaka Belvi, bazala na barole te, azalaka toujours wana. Asoutenaka toujours poutine de l'écriture, azalaka toujours elongo na ye. Bato a bongo en tout cas nalobaka toujours baza na bolingo moko eza sincère, eza bongo. La famille tolanda biso nyonso na kati ya cérémonie kande makambo bano kende batunaki poutine de l'écriture, notre maman internationale, batunaki ye nani mutu akomaki film ya homicide, parce que na ba film au penza ya 2025 homicide ezalaki penza suka na film ba film nyonso ya 2025 ezalaki kitoko na olobango na confirmer yango na confirmer pe yango, mais homicide ezalaki penza o tolobaka biso moko suka na makambo. La famille mama Poutine en tout cas mama bikoma akomaki ka ndenge biso nyonso tomonaki ka ndenge biso nyonso tolandaki film na biso ya homicide. La famille ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara c'est la qualité, kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana. Ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna
qualité. Kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gerso Biashara Tokos. Gerso Biashara, c'est la qualité. Gerso Biashara bisika masolo ya kitoko. Kande tobeta masolo bandeko na nga mpona makambo ya mituka. Oza na besoin osomba mutuka, benga Gerso Biashara. Kuna ba solution makasi pe ya malamu ezali. Oza na besoin ya mutuka koluwe pe mpona mariage, dot, cérémonie ya défense, collation, anniversaire. En tout cas benga ba numéro wana biloko ya kitoko ezali. Eza mwa bongo. La famille, kande tobeta lisolo awa na bando loba makambo ya cérémonie oyo elekati na Belard. Toyaki komona batunaki Belleville, la patronne, poutine de l'écriture. Maman bikoma koma. Batunaki ye soki nani mutu azalaki na sima ya ba filme na ye. Surtout filme o esala somo. Filme o esala somo ningisa penza Congo, homicide. Maman Belleville akokaki na ko répondre te po de nature. Alingaka te koya ko recadrer batu te. Wana eza nature na ye. Alors, kovanda kimia o avanda kimia, a répondra que non, le Saint-Esprit nde azalaka na sima ya inspiration na ye. C'est vrai, Saint-Esprit azalaka na sima, mais toye kovanda Papa Dingombe azalaki ayaki na mwa retard po ye pe de son côté ayaki kozwa trophée na ye. Et du coup na suka bapesaki ye parole a remercier batu. Avant aya ko remercier batu, aya ko remercier pe famille Bota na Belard Production. Ayaki nanu pour répondre à la question batu na ki maman Belleville. Réponse na ye ezalaki penza réponse moko ya misuni. Namoni bato ebele balobi o atuteli Vini Bordure. Atuteli Vini Bordure. Bon, je ne sais pas. Atuteli Vini Bordure na cadre nini. Wana eza bordure ten aye penza kopesa ye nde réponse. Tokende nango ka bongo. Papa Dingombe aye ko répondre Vini. Po Vini tango alongwa na Belard Production. Akendaki pour que bayamba ye bisika azali lelo. Akendaki koloba ke no ye mutu akomaka ba filme. Na Belleville TV. Atikala kokoma filme ten, il faut toloba. Tomona filme Onada Store. Akoma. Tango akomaki yango, Belleville kandi akomaki na suka. Mutu akomaki idée originale eza ya nani. Tango ndeko na biso Vonette akomaki filme. Belleville kandi akomaki ba filme na bango. O mosusu etikali. Ye moko idée ya Belleville kandi ye moko akomaka. Sikopona nini koya kokosa. Alors, sans plus tarder la famille, nazoti ke la bino ba audio ya tonton qui venait tout à l'heure de poser la question de savoir qui a écrit cette série d'homicides. Je voudrais répondre à cette question. La personne qui a écrit la série télévisée Homicide s'appelle bel et bien... Ce n'est pas l'autre là, c'est bel et bien elle-même, Belinda Kandi Kikusa. Et je voudrais en même temps remercier la même personne, la patronne, d'avoir cru en moi et d'avoir permis à ce que la grande famille Libota TikTok découvre que je suis effectivement le ministre de la Défense de famille Libota et de Bellevue TV. Merci beaucoup et encore merci. 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 Nous restons dans la... Qui venait tout à l'heure de poser la question de savoir qui a écrit cette série d'homicides. Je voudrais répondre à cette question. La personne qui a écrit la série télévisée Homicide s'appelle bel et bien...
Ce n'est pas l'autre là, c'est bel et bien elle-même, Belinda Kandi Kikusa. Et je voudrais en même temps remercier la même personne, la patronne, d'avoir cru en moi et d'avoir permis à ce que la grande famille Libota TikTok découvre que je suis effectivement le ministre de la Défense de famille Libota et de Bellevue TV. Merci beaucoup et encore merci. 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 Nous restons dans la... Merci. Merci à Famille Libota TikTok. Je vais juste prendre 2 minutes parce que ce film est très important pour moi et pour ma carrière. Avant ce film, donc c'est ce film qui a déclenché le côté émotionnel dans mon jeu. Donc raison pour laquelle j'ai pris un film. Et elle sait à quel point elle a trimé pour me faire pleurer. Donc elle a eu beaucoup de patience avec moi. Merci beaucoup maman Bellevue. Merci ma famille Libota TikTok et merci à vous tous. Davina Apoa, je suis bébé. Merci. Yala Babolo. Merci. Merci à Famille Libota TikTok. Je vais juste prendre 2 minutes parce que ce film est très important pour moi et pour ma carrière. Avant ce film, donc c'est ce film qui a déclenché le côté émotionnel dans mon jeu. Donc raison pour laquelle j'ai pris un film. Et elle sait à quel point elle a trimé pour me faire pleurer. Donc elle a eu beaucoup de patience avec moi. Merci beaucoup maman Bellevue. Merci ma famille Libota TikTok et merci à vous tous. Davina Apoa, je suis bébé. Merci. Yala Babolo. Voilà. Ma réponse est claire. Eza kutu ya kobunda te, to ya kobundisa te. Eza ba réponse moko ya misuni. Tonton na biso national, pe international. Merci pour la défense. Ministre na biso ya défense. Qu'on continuera toujours à défendre Bellard. Bellevue a fingami makasi. Bellevue pe azana besoin ya bato. O bakoya ko sungaye. Na sepela ki na réaction papa na biso koko na biso oto bengaka Elombe Faustin Sukari. Alobaki très bien. Abengi Poutine de l'écriture. Abengi la patrona. Oui, Bellevue aza la patrona. Yam to futaka batu afutaka ba comédien bien. Na cadre théâtre. Ezana mutu moko te oya futaka batu bien lokola Bellevue. Azate na moment oyo peut-être à cause alaka. Mais na génération alelio, na siècle ya lelo. Bellevue kandi aleki bango banda lelo ti lobi. Photo lobaka. Soki papa na ye Elombe Faustin aye konoré ye aye kolobaki non la patrona. Cela veut dire que Bellevue kandi aza la patrona. Eza bongo. Batu mosusu longwa na Bellard. Batu mosusu pasi na morgue. Il faut to lobaka. Batu aboy na mokili oyo bazalaka ebele te. Bazalaka mibale te, bazalaka misato te, bazalaka er mosusu ka moko. Alors famille Libota, to batela maman abuso. To batela Poutine. To batela la patrona. Soki biso to batela ete mokili etondani na motema mabe. Soki biso to batela ete bato mitema mabe baza na bango ebele. Alors nous sommes censés et obligés ya obatela ka maman abiso. Aosala malonga azalaka wana mpona bato. Asungaka pas seulement bato famille Libota. Bellevue kandi asungaka bato ebele. Soki lelo tomoni bana baleli. Tomoni Lili. Linda Kotsa Lili lelo.
c'est parce que bolamu ya Belleville kandeleki. Na kilelo oyo, ce n'est pas donné à tout le monde. Moto ayebi musala, aya pe kolakisa baninga. Ezana batu ebele, babomba ka ba savoir faire na bango. Batu ebele balingaka te. Batu bakoma na niveau o bazali. Mais ce qui Belleville a zone dimaka, c'est parce qu'elle a de l'amour. Elle considère tout le monde. C'est parce que alingaka pe évolution abantu mosusu. Eza moi bongo. Voilà. Soka analyse na biso yango oyo, permettez-moi surtout de vous dire. Yasika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko